construire une nation sans jeunes. Oui. Et la jeunesse doit être préparée à prendre la relève. Papa Nkusu y est conscient. C'est cela qu'il a écrit. Il y a là une fascicule. Oui. Voilà, si on peut présenter à nos chers téléspectateurs, voici ma lettre. C'est une lettre qu'il adresse aux étudiants en vue de la consolidation de la paix dans notre pays pour son avenir. Oui. L'avenir de notre pays donc repose entre les mains de la jeunesse. Oui, sur les livres, ici je vois, on a écrit « Voici ma lettre adressée aux étudiants congolais et africains pour la paix et leur avenir. » Voilà. Alors, Papa Nkusu, bonjour. Bonjour, parce qu'on commet en français. Bien donné, on ebongaki français nde aloba na ngai bongo kasi yo ndeko moyindo te oyo yo wuti na ekole ya mundele kasi yo poza na ekole ya mundele yango komi na français te ngai nakomi na français parce que tozalaki coloniser na baye bakomisaka biso bamindele ya loposo moyindo lokola moto moyindo amonaka bankota ya mindele so yina ngola ninga na koma na portugais so que ezalaki pe na Kenya ninga na koma ngo na anglais parce que naza kolamusa makanisi ya bilenge boyebi bilenge oyo baza na université baza na université lelo polobi bakokoma bakadre mais Papa Nkusu toboyi te tokoloba makambo tolandaki professeur André Mutingia na nini une page d'histoire à mettre solo sur identité culturelle il y a biso bantu alors il y a le baki principalement makambo établi influence il y a le côté ya lifalacé na makota na biso bantu alors lelo oyo ndenge biso to sala effort pour to revaloriser balangue na biso pour la nini au comité d'étudiants na moko ou bien alors on a quatre langues nationales na biso nyonso te au comité en français le banning d'étudiants ba dit ata mon côté ya balangue nationale na biso na temps de mingi 58 ans to mibutuku mitano na mwambe soki moto azolo balingala amona na kalokola zoba moto azolo bakikongo lingala chiluba swahili azalo kwa mtatanga te lolenge wana le poto baziango lokola le côté ya mayele nzoka bode idiot bourrique akoki jamais kozala congolais kaka français nde aza bourrique aza idiot aza salaud aza ignorant mais zoba ya mundele ya français bourrique wana alobaka monoko nini si alobaka français est-ce que nazofinga to nazolimbola mais nalobi boye biso bayindo soki ozoloba lingala balobi oza illettré otanga te bongo le mosu ozoloba mpe na ndekonobato balobaka mpe lifalase bazoba mpe bazali wana nde toyoka justement nga na koloba na mundele te oza zoba il faut loba na mundele oza bourrique soit oza idiot wana yoki na lokota na ye soki biso mpe moto mwindo alobaka lingala kikongo chiluba swahili soki aza zoba bakoloba ne zoba mais koloba ne teka aza idiot nde eza ndimbola nazopesa nazofinga te me akoki kointerprete te mpo pamba te toza kosadresse na bango mpo tozoteya bango donc bayebakanisaka ke lopoto ezali lokota ya mayele bayebaka ke baidiot ya mindele bazali ya bafrançais mpenza babouriki mpe bazali yango wana ngoloba te ke soki moto alobaka français aza mayele koleka moto alobaka lingala bien swahili bien chiluba bien kikongo bato balobaka mpe balangue nationale biso mosusu baza na maîtrise ya langue française te baza mpe mayele yango wana erreur esalemaka na mboka oyo ntango tozwaka indépendance ebongaki balongola français mindele ndenge bazokende na français na bango bakende nango na mangomba na bango bakende nango nyonso ya bango bakende nango biso tosengaki indépendance mpo tozonga bayindo tozonga na boyindo na biso toraisonne na boyindo na biso tosala na boyindo na biso kimundele ekumbeli biso bozoba bozoba ya mundele oyo akumbeli biso yango ezosala lelo mindele bakoba kosakalela biso mibutuku mitano na mwambe nsima na yango
lelo toza koloba na baétudiant baétudiant oyo bazotanga baza koinfluence bagene oyo baza na cité oyo batangi balongwe bakelasi mpo bazoconsidere bango bato bazotanga lobi bakokoma bacadre mpona bakamba mboka nzoka oyo tokolona na kati na bango lelo yango ekosala lobi na biso nzoka 58 ans après mindele bazokoba kosakanela bayindo mpona nini na 1960 mikolo zomi na moko nsima ya bosomi balongoli basali na association katangese na mosayene le 8 août na kalonji ditunga na septembre basali premier coup d'état balongoli gouvernement ya mbuta lumumba na baye bazalaki na makanisi ya indépendance bazwi bajeune universitaire oyo balula bude na jambo na saucisson na mayonnaise balula kimundele batie bango na bibongo tobengaki collège des commissaires généraux bango wana sikoyo bamibengi babaro de binza babengi baintellectuel nde bango bato babomi mboka po pamba te baza koreproduire oyo mindele balingi bango basala université Lovagnon ezali louvain ya moke ozomona sikoyo donc bazoforme baauxiliaire oyo bakoservir mindele danger toza nango yango wana alors soki lelo Lovagnon ezali louvain ya moke tolongola yango louvain ya moke ezala université ya Congo esika wapi bilenge na biso oyo bazotanga kuna bayeba bambula et comme une université de Kinshasa Papa Kusu na même programme eza lokola rite zaïrois mamelo alati maputa balongoli piano balongoli mbunda mais évangile etikali batie mbunda ko balongoli piano batie mbunda alors batie lokole mais évangile etikali kaka ndenge ezalaki ochange nini ochange eloko te wana ezali sembla Papa Kusu yoka nanu mpo awa tozolobela likambo ya livre oyo okomi awa ndenge ndeko done na avenir alobi ndenge ndeko de dona oti koloba na yo awa ke ebongaki okoma yango kaka na lingala mpo oyo olingaka koloba lingala mais lokola okomi na français ekozala malamu bato bamoni livre oyo bayebaka meme makambo nini okomi na kati okomi makambo nini mpo okomeli baétudiant oyebisi bango makambo nini na kati yango wana nazoloba na baétudiant oyo nazoloba nde eza na kati ya buku wana ete baye wana oyo bino lelo bino bozotanga kelasi bosuccéde do na baekole baye baprécédaki bino kuna kasi baye wana ntango bakoti na bibonga balulaki mindele baservaka na bango mindele basalelaka na bango mindele babombaka bambongo na bakonti ya bamindele bakende kobombaka basi na bana na kimundele awa na Congo bazosalela kaka mpe kimundele donc bazotika Congo ezala lokola colonie belge lokola colonie ya baimpérialiste alors bino lelo baétudiant baza koutilize bino bobengana baye baza na pouvoir mpo baye oyo mosusu baya kokota ou bien mpo bino lobi boya kokota donc bokosatendre na eloko ya malonga te mpona nini bokoreproduire kaka eloko moko oyo bango oyo bino bozokondane wana mpo bauti na meme ekole alors mpona yango bozala na solution poluka te nakokende mosika te tata nazokende mosilisialikanisi awa mpo yango na nde boluka kobengana te kasi boluka oyo nyonso ezobebesala nini ebonga alors tovanda esika moko na opposition na majorité na bino bilenge ya lobi mutu ainfluence bino te autilize bino te na badésordre parce que biloko wana bozosala wana ya badésordre wana mundele nde yango wana azolinga parce que mpona mundele alingi soki basusu bakoti na pouvoir bamosusu bakei na opposition alors eloko wana ekofaire avancer biso mais justement lokola système il faut tobundisa yango justement tobundisa yango ndenge parce que ozokondane bajeune lelo mais biso moko tozo modèle ya démocratie oyo biso toza koappliquer awa toponianga epa mindele makabi constitution nalobaka na yo awa même notre constitution ya mboka na biso constitution ezali mobeko ya mibeko. Vous comprenez? Mobeko ya mibeko. Constitution. Mais
to copier la biso ka mindele en grande partie sur le tali constitution bakati kuna kasi ndenge totanga kasi ndekola bamindele ete alors ndenge mpe bamindele bakolonizaki biso yolobaki tobima tobengana bango te ti lelo 58 ans tobengana ye bango bien sûr ti lelo makambo na bango kaka mode de vie na bango toza nango kaka le papa Nkusu tosala ndenge nini pesa biso basolution mpo makambo aussi olobango mpe mingi solution ezali nini mpo enfin mindele batila biso nier biso moko tosala makambo na ndenge elongo bani mpo na société parce que baréalité na biso mpe ekokani oyo mindele te tolobaka ngo mpe mingi awa bandeko mosusu na mboka kuna bakomati kofingafinga biso toza na mboka awa o boyeboye banini o nini bango mpe déjà basi bakoti bango makambo ya bamindele ya mutu. Alors papa Nkusu solution ezali nini motuna eza malamu ebandila yo moko ndeko ya ngumba oyebisaka batelespectateur boyeba koyoka papa Nkusu mpe bondimela makambo ya yebi bino popamba te ntango papa Nkusu apresente to alakisi mayebozo mona ke na kimundele topusani te sikoyo Nkusu alobi tozonga na boyindo eloko nini lolenge nini kasi yango tolinga lumbola eloko nini tosengeli kosala na ngonga oyo na ngambo ya politike bapoliticien ya majorité na opposition bavanda nano esika moko na biso peuple biso banso totala epai towuti esika tokomi na epai tozokende elingaki esalema na bane 90 na conférence nationale souveraine pour la réconciliation nationale mais eloko nini esalaki mbeba na ntango wana Vatican asimplikaki na kati wana na lelo bolongola Vatican na kati soki tolingi to résoudre ba problème na biso Vatican koki ko s'ingérer te communauté internationale pe koki ko s'ingérer te oui parce que mboko ezali mboka ya communauté internationale te mabele o ya Congo eza ya communauté internationale te pe biso tozali membre ya Nations Unies membre ya mais Chine azali membre ya Nations Unies Corée du Nord azali membre ya Nations Unies Iran azali membre ya Nations Unies Belgique France ce qui le Belgique avandaki à peu près une année sans gouvernement hein premier ministre azalaki te pourquoi Amérique alobaki te pona nini France alobaki te yemkaza voisin wana ce que ezali kambu ya Congo il faut tozala batu ya mayele intelligence ezali eloko français te mais mayele ezala oyo na bomoto na biso tolobi ba limite 2 millions ce qui 444 000 km² et tiamaki na conférence de 345 410 ozokitisa lisusu nakitisa na matisa cartographie ya Congo biso batu to tracer to ba Belge batu ba tracer ki na conférence ya Berlin il faut ba combat ba dimension na ngo ndenge ezaleli alors esengeli liboso nanu ko conscientiser mutu donc mutu congolais a comme conscient tout a comme conscient mais après tout ngana ze loko tenga pe na za mutu lokola bango pona nini bango baya kolobaka na place na ngai yango na to sengi so to lebi réconciliation au pambate to boy ingérence étrangère na bomoi na biso pas considérer biso batu mais pas considérer biso batu sengeli biso moko to mi considérer que tozali batu to que la force ya kati bokasi ya kati linkolobani lelo tozali na président de la république tozali na gouvernement tozali na peuple tozali na ba politicien et loko nini ezoleka période nini tokomi biso ba congolais concrètement ba congolais ba éviter ba komi wapi nzoka na évolution ya mokili pouvoir dirigeant eza na mutation donc Europe azosila Asie azomata Afrique azobotama soki eza bongo biso ligne na biso eza ndenge nini mfumuki mbangu a tracer ligne na biso po toyeba esika wapi tokomi alors na esika tokomi esengeli tobimisa Congo na colonisation impérialiste ou Afrique na néocolonialisme na colonisation na néocolonialisme eza kaka lolenge moko lolenge wana Congo abikisa Afrique parce que motema ya mokili mobimba ezali awa na Congo
Alors, na période oyoyo, nde mindele baza koluka par tous les moyens kotie la biso yiki yiki. Élection ekozala na tina kaka soki ba Congolais majorité na opposition ba vandi esika moko soki tokozala indépendant. Mais soki tokozala na kati ya néocolonialisme, soki Congo oyo ekobanda kaka kozala considéré lokola portion ya mabele ya Belgique, donc élection ekozala na tina te. Et ebele baza kotia elikia na ba politicien na kopesa bino ndakisa parce que ngana kosenga ndeko ya ngumba na ba émission ekoya, il faut sala ka ba émission moko rétrospective pona kolamusa makanisi ndiko ba émission ya bozonge de kota de sika to uti kolamusa makanisi na 91-92 dans la conférence nationale Ngunda Cardibond azalaki kimie ça n'est pas azali azalaki une opposition batiena na poste premier ministre. Pour la kolakisa ba pasi na biso Ngunda lobby il a commis premier ministre soso ekokoma tina sani ya sentinelle na bandi boye biango malamu. Alors batu bazozela lokola ye moko azalaki na soso te achaki moteme pa ba mindele opposition Kondo Liao Kondo Kibasa Maliba Kondo Mbwakien l'équipe na bango mobimba bafungoli nzela bakena mikili Amerique mikili ya poto pona ko kanga nzela biloko yati pe eyati sani na sani soso na sani sentinelle ekomati. Alors bongo ba ya lelo soki lelo bakoti kaka biloko bango yango ezoleka te. Alors il faut tout na muto so kota na bokonzi ozana nini oyo zo la ka peuple yango na Congo ekotonga mape ekobonga te na basoso ya poto te na biloko utaka poto yango wana ezosenga to refaçonner ba jeune na biso étudiant na biso to lakisa bango notion ya musala et no bureaucratie bakoma ka ministre te lokola compagnie ozi musala pona mwasi na yo na bana na yo okokoma ministre parce que zotala secteur moko ya push ya bomoi ya société ya peuple okomi député oke kolobela nani peuple mais pousser aza na kati kuna soki pousser aza te soki moloni bilanga azali te donc parlement wana eza incomplet parce que moto akolobela bato ya pusu baporter bato ya secteur informel azali te mpona nini botie condition ndenge mundele atiaki mpona bapona yo mpona omona na mutu il faut ya na titre scolaire nyonso wana ebomi yango tosengi ba revoir système éducatif tosengi na bango moko baétudiant na kati ya buku wana basenga mpe na leta toti mundele ndombe ya baauxiliaire ya mindele tosungaka mindele tolingi tozala totanga na école oyo ezoforme baélite tozala indépendant totalement to dirige mboka na biso na ndenge ba réalité voilà merci toza na yo tosisi na monsieur alors il peut le moko parce que je crois qu'à propos des élections chef d'État Nyamaloba Azwaki alobaki désormais l'élection na kati ya RDC et Gozala prise en charge totalement par l'État congolais pour ma ingérence extérieure ezalati. Voilà. Donc tout ça l'effort ezala ndenge wana pour ma ingérence extérieure ezalati organisation de l'élection il faut biso moko ba congolais tout s'occuper nango tout prendre en charge totalement donc à 100%. Et puis tout ça là yango voilà mon est bien. Tout même politicien aye ba ko banga peuple ne sika banga kamindele. Voilà, c'est ça, voilà. Merci beaucoup. Donc, la politicien a besoin de la politique pour le mabumbu na bango. Basa la politique. Ya basi na bango na bana na bango te, basa la politique pour le peuple. Voilà, basa la politique pour le mabumbu na bango te, pour le ba intérêt ya ba payate, basa la politique pour na bolamu ya peuple, pour na développement ya mboka na biso. Voilà, c'est bien dit, on va continuer, mais je crois que nous allons poursuivre avec quoi maintenant? Oui, tu vas battre là-haut, Papa Nkousou, tu vas continuer là-haut parce que si j'ai toujours le bano, ils arrivent vraiment à Moutou, à Makassi. Mais awa, tu vas aller sous entretien. Nous allons prendre l'entretien de Marie-Reine Débat, qui était en face du professeur Cyprien Metela. Ils ont parlé de l'importance
de la démographie. Et j'espère que nous allons prendre cette élément. La démographie, c'est la science qui s'occupe de la population. Justement. La population. Le peuple, oyo, aza, na batu belé, hein? Aza le peuple, oyo, aza riche. Parce que, hein? Population, ya mayele. Batu belé, ya mayele. Bon, ya bokasi, c'est ça. Voilà. Ya goïgoï. Voilà, donc, ya goïgoï. Voilà. Aza peuple mongo riche. Voilà. Voilà, nous allons prendre cet élément et nous allons nous retrouver juste après. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Papa Nkosso a dit que la population doit être encadrée pour être utile à la société. Il faut que les hommes et les femmes qui constituent cette population soient instruits, soient éduqués, soient formés professionnellement afin que la société puisse se développer. Oui, Dieudonné, la planification familiale, c'est quelque chose de très important parce que, comme vous venez de le dire là, la jeunesse doit être encadrée. Et d'abord, ça doit être encadré d'abord dans la famille. Quand vous avez, par exemple, la capacité de gérer 5 enfants, cela signifie que demain, on peut vous donner une grande responsabilité, vous saurez le gérer. Mais si déjà vous n'avez pas de capacité de gérer même la maison, ça sera difficile. Alors, il faut voir aussi les moyens. On ne peut pas avoir beaucoup d'enfants pendant qu'on n'a pas assez de moyens pour les envoyer à l'école. On ne peut pas avoir beaucoup d'enfants pendant que nous n'avons pas les moyens de les nourrir. Donc, nous devons voir tout cela pour bien planifier nos planifications familiales. Et j'espère que nous allons continuer avec Papa Nkosso. Oui, évidemment, nous sur Papa Nkosso. Nous allons donc continuer notre entretien avec Papa Nkosso. Alors, Papa Nkosso tozobeta lisolo, il y a Kinya na Katamboka, donc l'élection dans les opusana, il faut topona bakoti oyo, bazana buanya, bakondi bazana mayele. Il faut population yeba. D'ailleurs, il faut bandakutu déjà na patrie il y a choix, hein? Il y a des candidats au niveau de parti politique, au niveau de la plateforme politique. Les candidats vont représenter le peuple, base à la batu, base à la mayele, base à la boigna, base à la politique, pour base à mbongo. Pour ça, dans mbongo, tout le monde qui va commencer la politique, pour base à mbongo facilement. Il faut me commander ici là. Au sein de la politique, au servir Moka, au servir peuple. Voilà. Kasi koyeba kokokisa. Kasi on toujours bunda kasi bitumba te papa. Makanisi yango lati. Ezali. Ndakisa mama na ngai alobi to encadrer bana ya kati ya libota. Mais mangomba ebimisa bana ebele na balabala bakoma ba fazer po bakanga bango bandoki. Bana boko encadrer bango ndenge. Esengeli boyeba nani liboso ko traiter maladie. Cause sima effet ko bongwana. Si nous sommes kaka tozoloba. Mangomba etie milimo kindoki na mitu abatu. Plan ya mundele pona nini bana babima na babalabala bakoma ba fazer, bana na bazanga encadrement, bakeko mela zododo balangwe, bakomi danger ya lobi. Basali mobulu, ba universitaire, wala paysan. Bakeko tia babar, mutu azotanga. Makanisi na mwasi na mobali. Mokola collation, bakobina mabina, ya ba fazer, ya ba shege, alors botala nanu édite intellectuel, oyoyo, tozolinga totiela eleki alobi, te bandeko na ngai. Soki ebedi, babongisaka. Kasi pesa la solution. La solution on a zopesaka. Parce que na loba c'est la solution. Solution on a zopesaka. Ata élection yango, soki toyebe sika tokomi. Élection était les bananes. Élection était les maponani. Toboy si ma élection, toko bakaka na même ezaledi. Lelo, bato bako postuler ezali malam. Mais peuple, esengeli nanu toko manesika oto, kominga na zolo bana lelo. Tozana manaka spirituel. Sans programme spirituel, tozala pas si poto avancer. Mindele bazana mbongo na biso. Mindele bazana nyongo na biso. Et puis aussi to komi na période mindele wana fo ba futa biso nyongo na biso. Bandeko na biso na poto bazo nyokoma. Il faut pe bango bazonga awa. Biso pe toza ko nyokoma. Biso banso toyeba eloko nini tokosala pona mboka na biso. Oyebi Chine ya Mao Tse-tung. Chine azalaki na kati ya colonisation anglaise. Mais la révolution de Mao Tse-tung, tu vas éviter parce que tu as un et puis que Chine est cabane qui est ennemi balé. Chine est Chiang Kai-shek, la Chine est Mao Tse-tung. La Chine nationaliste, la Chine populaire. Ok. Si
Chine démocratique oyo ya nani ya banglais oyo banglais ba préféra ki ba tchatchaka tcheki mutu na bango. Alors révolution ya Mao elobini yo zali chinois. Chine eza na maboko ya ba chinois. Etali kaka ba chinois bato bakosala bomo ya Chine lolenge Chine ekozala. Soki bazangi eloko akolia bakodébrouiller na kati ya mabele na bango. Chinois alia na misopi. Chinois alia mpukwa ndako andimi amona tapasi bongo meazala kaka justement parce que tata mokeli nzambe asali mokeli automatisme te na sali yango na musala. Alors yo lokolo za mwana nzambe bapesi yo mabele e na kati ya mabele biloko nyonso oza nango posa ezali nde lolenge wana soki congolais tolingi tokende liboso fo tokóma na point wana tolobi ke siko tolingi nanu kongo yango elongo na maboko babelge ekóma nanu ya biso. Belgique ti azotia makelele wana aza nde na niongo na biso oyo azolinga kofuta te na bamabe nyonso bazosala. Meme ndeko na biso Bemba ndenge balingi bautilize ye wana na bamindele baza na niongo paske bauti koakite ye nsima ya kovandisa na boloko 10 ans. Donc Congo eza na ntina ke ndeko Bemba yawa to réclame epai ya bamindele contentieux eza ebele. Donc andima nanu teneleko oyoyo azala na opposition ya kobundisa président Kabila to ya kobundisa mboka aya nanu liboso to luka nanu makambo ya oyo bakile balobi ke no aza na mbeba te alo soki aza na mbeba te bovandisi 10 ans na boloko mpona nini mbongo wana toza nango posa toza mpe na posa ya ye mpe na ngambo na ye mpo lobi mindele bako bakosakanela biso te bakozwa susu oyo bango balingi batie na boloko soki ngonga ekoki basakanela yo toza bato. Alors mpona ya papa kusu nakati te tiana no tout ça na ningi tiana na tema point virgule parce que o évoquer makambo ya ndenge le bien ya tribunal international makambo ya CPI le papa kusu est-ce que tu es obligé biso il y a des pays ba boya na bango za na membre CPI est-ce que tu es obligé tobima kasi tobima makambo CPI ezo senga nini poto bima na makambo wana il y a des pays où écoute makambo CPI ba kiparanguti ba kibala mwana tonga moka ba bilelo bazokanga papa kusu pe tozana makasi ya ko protéger on va bien monsieur ka biso moko tobima na CPI la poto bima na CPI na kobi ko senga na bino bapandisanga conscientisation ya population congolaise parce que lelo mokonzi ya mboka soki azwi mokano tozobima na CPI soki azwi mokano Congo au Congolais soki Belgique alobi France alobi Allemagne alobi nani Grande-Bretagne alobi États-Unis alobi peuple congolais atelemi alobi pas question mabele ya Congo eza ya Congolais président Kabila azali président na biso aza na droit ya makanisi o nzamba apesi ye mpo na biso alors aza na droit ya koloba pe ya kozwa mikano na ntango wana tokose retire na CPI. Mais soki ye alobi ke tobima na CPI mindele bautilize opposition a utilisé bagene oh non bo bata kotia makelele te toboyi parce que bakoyani non parce que ye moko azobanga CPI yango non oyo yaki na mbuta Lumumba yango esalemi na muzeti ozomona. Alors lelo ndenge esalemi na nani na Charles Taylor esalemi na Gbagbo yango esalemaki mpe na Bemba tokokende ti wapi. Donc siko Afrique fezala nango kaka ya kosakanela te esengeli peuple congolais azala conscient toza na bitumba na eleko to na bitumba mindele balingi mabele ekoba kozala ya bango peuple congolais pe africain a continuer kozala eloko na bango. Alors il faut conscientiser plus population que yo na ndako esiko ozolanda biso mabele ya Congo ezalaka ba mindele te mabele eza ya biso ndelo bango mutu batiaki. Alors désormais faut bopimela bango droit wana ya koloba na mboka oyo il faut bopimela bango droit wana ya koutiliser mboka oyo ya koutiliser population congolaise to groupe moko ya batu lokola batu na bango ba servir bango po biso tokoba konyokwa ma 58 ans soki mwana mwasi asi akota ménopause akobota lisusu te. Papa Nkusu alors moto ba makama mutu ya nguzo makama mais Papa Nkusu faut peuple aza sous manipulité et sengi nini peuple aza à l'aise non que peuple ko à l'aise ezali nini ba to ba aba batu oyo ba ngi la politique lelo ba travailler pour le peuple bolambo ya peuple ba travailler pour la ko kende liboso ya mboka il faut la carte d'organisation na biso interne
sur le plan économique, sur le plan social, peuple est à l'aise. Nous avons la musala, à la salaire à malamu, à cause de la économie, à cause de la classe malamu, batangité bien, tout ça. C'est ça. Une répartition de la richesse. Et la paix équitable, tout ça, justice. Mais c'est ça. Il faut tout ça l'effort d'abord. Bisous moi la ningola pour les années on a été et baminde dans le sakala na jeunesse la télévision aux oloba ngolba solution ko zo ma pété. Vous avez monté papa vous avez monté. Na lobby mabe. O lobby mabete. Kasi. Et bongi toyeba. Faut tout ça l'effort la kabongo onani. Nitina yangwana. Parce que là on peut se qui ça. O lobby ba tu vas à la bien payé. Les hommes il faut battre la foot à ma mais évidemment. C'est la faute à foot à ma malade, ils font bon. Mais ceux qui vont bon, ils ont vendu la banque à Bamindele. Ok, Pombo. C'est la Pombo qui est la banque à Bamindele. C'est le Bamindele, il faut créer sécurité politique in Mboka. Alors, il faut chaque fois opposition Tchaka Makelele, il faut Nani Bajen, Bachaka Makelele, Baoba Langwe. Sikoyo baye bazana misolo tango bazomona que d'abord même ce que zana mbongo faut politiser yango alors baye bazana ba misolo bazomona que tozana danger siko tango danger zana mboka tango zomimona que zana insécurité na mboka ozi moi sina bano bombi na poto tango zomona que zana insécurité ko zambongo ko cha wapi ko cha na poto charte impérialiste charte de l'impérialisme ndeko ya ngumba utanga yango. Et oyebi ke mindele ba décida mbongo ko vendre les pains na biso te fait vendre les pains na bango. Bongo na biso mo vendre les pains na bango. Alors pour ekende il faut battre des ordres na bamboka. Alors premier temps nos amis faut créer climat ya malamu na mboka na biso. Ya ngwana climat on a pone kela ba malamu. Il faut biso peuple toyebisana no ba oyo bachaka moto awa. Ko batindika ka bato awa. Toyebisi ba bandeko na biso ndakisa yo opposition. Bon dimanche pour servir Mindele. Et voilà. Politiciens, même aux la majorité, on peut servir Mindele. Bissonio se trouve dans ce que ici parce que 58 ans, les politiciens, les Mboka, peuple a se retrouvé. Aux hommes, et classe wana, pendant 58 ans, ils allaient composer dans l'intellectuel, dans l'école, il y a Mindele. Il y a un changement système éducatif. Alors, Mibeko kokelama partage webi mobeko ya loi bakajika les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Non, il faut te revoir mobeko wana les sols et les sous-sols doivent appartenir aux autochtones. Koloma Kolomabele. Osomona. Alors les amaka musu to koloba ngo boye na télévision parce que tant que zo solo là wa bando occupé baza kuna na ngambo na bango balobi bato balingi basala boye ezala kama kamusu fo bo vendre là yango tino basala bala toza kuna na kati to bongisa olobi na ba 2021 2030 ce qui Mindele alinga loba le bité Congo si ekomi makasi Congo si ezunguya peuple congolais si alamuki ndenge lelo bazo sakana susu na Corée te bazo sakana na Iran te bazo sakana na Inde te bazo sakana na Chine te. Voilà papa, ce problème monsieur vous avez le Cambouya on a parlé de l'identité culturelle le Cambouya spiritualité la biso. Voilà. Tout ce qui va appeler la prophétie à papa Simon Kimbangu. Prophétie est intacte bongwanité. Prophétie en Fumu Kimbangu et le baki alobi makambo tina 4e président et nakobanza na période tozali ceux qui congolais azamayele à sentir ba signe ya 4e président. Alors il faut bosser la makasi parce que prophétie mbala nyonso na lobaka eza na deux alternatives to ceux qui wapi na prophétie est intacte na période ya 4e président Mindele bakofuta bino nyongo donc période ya 4e président akozwa misolo ebele akotonga na ngomboka période wana bokozala libre ezali ya bino. Alors na motuna botuni nga na kotuna siko pe motuna moko po ngonga bozo tanga ngonga. Alors Angelo aloba na Marie mwana oyo kobota akozala roi du kolo ya Israël be bokontinue kozala kate akorene na ndako ya David. Marie asepelaki parce que mwana na ye akokoma roi yeba kobenge mama ya roi. Siko tangu Marie azomona mwana ne bazobaka ye na kuruse so atikali kokoma roi te siko ange akosa Marie ou bien yebisaka ye vérité
Déjà tikali kokoma roi na mokili ote. Mais prophétie ya Esaïe lobi ke aza Emmanuel a libérer Israël. Bapôtre même ya ye moko batiaki motema ke a libérer Israël. Luc 1:33 ange azoyebisa Marie mwana kobota kozala roi. Hein? Matthieu 20, Luc 24 19 tina 24 baye koli ba regretter ba biso to kanisa ki yende mutako libérer Israël. Donc tant prophétie ya ka foboza na mayele. Ba mbrouillère za ba mindele ba yebi prophétie wana. Donc lokola président Kabila azana na bokonzi nanu alongwete eza ya biso ba congolais oyo Afrique ezozela. Ya kotia molende po makambo nyose komami wana esalema sinote. Tokozela sous centenaire il y a 60 donc 2060. Yesu pona bokondi na ye vanda na Rome et ça là qui 325 ans n'a constaté les grands. Donc si ma ya Yesu et Israël tina lelo tozali 2018 ville à Jérusalem et lingi kolobani ville ya kimia. Mais depuis époque il y a Jésus ndenge barataki qui sa prophétie à l'époque de Jésus, tina lelo 2018 ans, ville à Jérusalem, ils ont toujours la guerre. Donc, Mindele Badingi va reproduire le Kowana na Congo. Congo est à la mboka, il y a désordre éternellement, tout en Moulaï. Pour te éviter yango, alors, il y a tout il y a prophétie, c'est le temps. Le coup, la président Kabila Zana na Bokondi, tout ça la maçon, pour être tout long en etumba. Ensemble, nabino batubo yinaka, biso nyose longo te bate avenir et Afrique, les autres dépendre na Congo, Gachette, la France Fano, mboka bilaka ya Mfumukimbangu, mboka ya bilaka, oyo peuple congolais azaleli n'importe quel peuple te, moponami ya tata keli likolo na se, pona lobiko ya bayindo banso. Merci beaucoup. Merci beaucoup Papa Nkusu pour la makanisi, pour la rabiso awa, donc toujours le canal la paix, toujours la paix. Makamono de la Kenya pour Mboke Kende Liboso, pour le peuple à vivre malamu. Et donc au peuple à Lugaka Kenya, à vivre malamu, Mboke Kende Liboso. Voilà, malamu pour Mboke Kende Liboso. Il faut même sa peuple. Aux autres, il n'y a pas un cause la pas boutique. Il faut voilà que le barango, il faut participer. Que l'État sale langai. Il faut yomoko oyeba ko participer. Télévision zangonga muke. Biso tozo koba etumba pe tozo saka. Ce qui m'abeleza à kodefa. Mundele akozala mokonzi na biso. Parce que za mabele ba koko na biso batikela ki biso. Ba mataba kita milimo ba koko eza kotelema tekino tokolonge etumba yango po biso pe toza batu lokola bango. Merci Papa Nkusu. Oya linko benga biso. Libungu tulu tuku libwa. Keba le banga en français hein. Pour mingi ba nous comme les étudiants en français, on appelle le banga en français pour battre les banga du mingi bomoni ndeko ya ngumba. Bala ni na ngai ke dina na komaka na français eza bona bongo. Papa Nkusu to ça peut ba bande. To ça de sa bango. Papa Nkusu to ke le mwana ki poto combination. 99 36 611. Encore 099 99 36 611. Merci beaucoup Papa Nkusu. Bengi biso kozwa biso po masolo o na télévision muke. Mais za mateya Moulaï, to bien. Merci beaucoup. Matondo Nkusu po yo linga katolo bana lingala de longtemps azo ba merci na mono zo continuer ka koloba. C'est que ozo linga ngote. On lo ba matondo. Matondo Papa Nkusu to kanisi mbala simanto ko yamba lisusu. Tokoyamba lisusu po makambo lo bakeza très important surtout que ba étudier ba yoki po bango bazalaka mususu ko zala manipuler na mbalo na moni e ko simbate po ba yoki mate ya Papa Nkusu. Nous allons continuer avec notre programme de donner Ngomba. Nous allons prendre cette fois-ci le reportage de l'ordination des 8 prêtres et des diacres du diocèse de Kisantu.